Pour liker vidéo. Bote mingi balandi ya Photo Fleur Vision TV to FKM Vision TV. Na la Reine Zinga TV. To yeli susu na émission na bino ki toko bolingaka mingi to bengi à cœur ouvert. Coração aberta. Kuna tolobelaka makambo etali bombo ina biso, ba famille na bisi, mabala. Katoli, na mabala, na bana tolobelaka makambo ebele. Makambo ebele o ezotia ba implice na mabota na biso. Yango lelo to ina thème kitoko, thème oto bongisaki yango na la Reine TV, pe na ngai moko Photo Fleur Vision. Na lisolo kitoko to ina na la Reine TV, lisolo mo ezali na thème to ko bozali komona likolo noir et blanc. Alors to ko dévoiler bino secret, avant de dévoiler bino secret na ko linga la Reine Zinga achela biso liso mwanze mwa mke folim na nzem oke bana mupepe bongo to dévoiler bino secret ya noir et blanc, mais sans oublier tozali na la Reine Zinga TV pe numéro za likolo pe na intervenant na biso to bengi na évangéliste Abakouk Anakle, il n'est pas déjà branché sur les alliés, il n'est pas comme ça sous moko ya intervenant na kati ya live na biso. Est-ce que nous sommes alliés bo partager vidéo bo partager mo na partout na baninga no so fote bala da parce que tina ba WhatsApp partout bo partager yango donc vous avez bien au thème où est très important. Les autres tozo le makambo et ça surprise kate bo yoka yango. Yo siko lingi ko lingo dévoiler surprise ango avant mais tina ba to bazo landa biso nzembo ya papa mo pepa fin ki bayeba nini o ezali koloba na kati kuna avant to kende o dévoiler secret ya thème na biso kitoko o tozali numéro za likolo bo banga ti bo benga pona ko intervenir likolo kaka likolo bo benga bo intervenir na WhatsApp ça pe na WhatsApp lié donc benga biso tokore opesa biso point de vue na yo pour na thème okito tozali nango noir et blanc. Keba na mo pepe. Voilà, merci mingi. Na émission na biso kitoko à cœur ouvert. Coração aberta. Vraiment de tomber na bino que non après qui bana vous peut ko dévoiler bino secret ya noir et blanc. Mais avant de dévoiler bino secret parce que ça secret moko boyo ka moko sepela na lingi liboso la reine asala introduction ya li solo tozali nango ya noir et blanc mais secret ko bango na mute ngate na tindi yo ko bango na mute. Ko bana secret na boy ko bana secret mais dévoiler biso na introduction li solo oyo. Bon, nabete on lisolo ezalaki. Ouais. Na obanda lisolo po eteza ke babenga kinga la Reine Zinga. Lisolo oyo eza vraiment très important
ezosenga bino bato bozolanda biso boyokanga vraiment na bokebi nyonso ekozala vraiment malamu mingi po ete mwana biso oyo apesi nga lisolo oyo aza wana aza na ligne azolanda biso alingi vraiment ayoka vraiment point de vue na bino po biso toza kote oyo biso tokoclotire kaka tokopesa conseil mais bino bato boza wana bosunga mpenza bana na biso wana bosunga bango po ekozala bien siko lisolo eza ndenge nini mwana biso ya mwana biso mpenza africaine mwana mwasi donc akutama na elenge mobali ya mundele vraiment kokutana kutana na elenge mobali ya mundele ndenge akezalaka bolingo na bango ekoli vraiment po babanda pe deja kala tala kaka bana babotami kote oyo mwana wa mwasi abotama pe na poto awa siko bakutani na moninga na ye molongani na ye balingani siko ekomi siko na ntango ke basala vraiment makambo ndenge kaka ezalaka bakoma esika moko siko mwana oyo ya mwasi comme tel makila eza kaka ya kuna antake abotama kote oyo makila eza kaka ya biso ya baafricaine donc mwana biso sengaki ndenge ezalaka mobali asengi ye loboko balingi abana ye j'aime na vidéo oyo bo partager amo surtout Mikaeli mbote vraiment zala connecté na biso longo merci pour na soutien na yo tokela esengi vraiment basala ndenge esengeli kosala po mwana oyo ya mwasi ndenge bakolisa ye vraiment et pas bapara na ye bakolisa ye vraiment malamu mingi aza pe mwana moko aza na luzitu mingi luzitu nde tolobaka biso bakongo aza na luzitu ya makasi ayebisaki pe mobali na ye ya mondele ndenge makambo yango mpe ezayelaka alobaki biso tokoyika kobanda biso na biso te kaka libala esamaka mpo na biso no biso tosalaka boye koma mukanda alakisi mobali na ye mobali mpe akomi mukanda ntango akomi mukanda baboti na bango baza te baza na afrike abengi mpe mama na ye na papa na ye mpo baza na bomoi mama ntango atali mukanda yango na papa en tout cas badécourageaki badécourageaki mekaka mpe kosola na mwana bango ke balobiki non yo jamais okoki kobala mobali ya mondele mpo na famille na biso jamais mwana na biso akoki kobala mondele etungisaki mpe na mwana na biso oyo ya mwasi mpe mwana mwasi alingaki komisala mabe sikoyo bakamarade ya mwana mwasi babengaki mama na ye bapara na ye na afrike ntango babengi bayebiseke awa mpenza soki bokondima libala oyo te bokoperde pena mwana bino siko mama siko asali lokola basample moko boye na papa bazwi siko mokanda bapesi pa banoko ntango mama ayebisi mwana bango bapara bayebisi mwana bango ke biso toza mpe biso moko te oza mwana biso me ntango obimi na mokili okomi deja ya mutu nyonso mama alobi likambo te tokozwa lettre oyo tokepesa epa banoko na bino mpo bango mpe baza na bomoi tokopesa bango batata leki mpe bazali soko ntango ekomi so mpo batata leki na banoko azwi mokanda noko mpe aboyi donc ebimisaki vraiment matata so ebimisaki mpena matata ti mbala moko mama bapara na ye babengi mwana bango na poto balobiki omoni makambo toyebisaki yo ozalaki kaka teti tozoyebisa yoki na famille na biso tolingana na biso te toboyi mundela kota na famille mais yo kaka teti olingo misala kutu mabe mpona koperde yo te ngai tomemi mokanda mpe banoko mpe baboyi mwana sikoyo andimaki yango te alobiki non mama seke bino kaka bato boyebisi banoko ke bango mpe baboya po bino na ebandeli boboyaki ndeni banoko mpe baboya omoi siko likambo eza wana na miniti oyo nde toza boye epeseli mpena pasi mais mama na papa basoye na mwana bango balobiki non omoni biso tolingi koperde yo te mais sikoyo likambo eza awa banoko tosololi na bango banoko balobi soki kaka ondimi kaka kokenda libala wana nyonso oyo okutana yango ekozala pasi mais biso mpe tolingi koperdre yo te omoi siko pasi eza esika wana siko mwana na bango sikoyo etungisaki ye asololaki mpe na quelque personne mpe baafricain mosusu mpe basololaki mpe abengi quelque bato tovanda na bango ana poto bayebisi mpe ke kosala makambo na motu makasi te soki bayebisi yo bongo seke coutume na bino bango moko kuna bayebisi oke kobala te me soki obalika na motu makasi yeba yango okozwa likambo moko boye etali yo donc na miniti mwana azolela vraiment azolela ezobima lokola nayebi te naboyi kotia bacommentaire lisolo nde vraiment eza wana mwana azolela azomona ndenge asala te donc bakoki mpe koperdre mwana wana lokola je
Vraiment, ezali passe mingi, mais tozali na posa vraiment ya intervention ya batu o bazali kolanda biso la reine. Ce n'est pas facile, tozali kobota bana biso awa, bana bazali kokola awa, to éviter ce tokomeba on a culture ya poto, to na culture na biso ya Afrique. Mais avant la reine na peso sous moi ya koloba, to bossa na te sponsor officiel Marcia Events. Marcia Events. Kuna okoza ba décoration na ba mariage, na ba fête, ba anniversaire. Et puis na ba décoration ya bino basi ba maquillage. Pas Marcia nyonso sala. Abomsi pene longi. Abogisaka. Ba periki bonde ko zo bo mona. Eza Marcia. Et puis okompe soni sombi donc chaque Max Azali yende mutasimbi la reine Nzinga. Chaque fois on mona ka ba periki. Donc, oh, c'est ça, voilà que pour na ba event, nous sommes dans la poste, na ba cérémonie, nous sommes dans la poste. N'hésitez pas, ya ko bengaka Marcia Event, c'est déco. To ko tiela bina mikoleko ya publicité, to na ba numéro de téléphone afin que bo s'approprier nango pour na Italie ba événement na biso. Mais les kamso ezawana Marcia azaka raté pour na ba mariage, ba nini? Tina bandako. Tina ba oh voilà. Akokipe ko ya na ndako na yo, atali a décorer ndako na yo. A décorer pendako na yo. Na moins cher. 300 € et les kiming. Vraiment 300 € et les kiming. Voilà, toutes ces informations, ce que l'ingio bongsanda kuna ils appellent très propre, ils en a désordre Marcia Event Azali na bitozu déjà na ligne téléphone ya auditeur na biso moko marqué Kati. Papa na biso makuma vinga na moni obengi mais Ekati to pesa na mbote abandela parce qu'il y a Azali James Bond 007. Bandela vraiment papa makuma vinga. Mopanzia Molobeli ya mboka. Merci mingi. Na ba konu soza na ligne bo partager bo partager vidéo. Pe bo zanga te bo benga biso bo cha commentaire na bino. Tozali po na bino po na biso la reine maloba omboka yo. Ya, pona yango ka bandeko na nga ndeka na yebisi bino lisolo oyo vraiment ezotungisa vraiment. Ezotungisa mwana biso. Bo to sunga ye vraiment. Soki to sungi mwana oyo kozala bien saka kapa na yete. Ezosala vraiment mingi. Likambo ba bengi raciste. Donc ça n'a pas mindele même pas biso bato mwindo. Vraiment kaka ndenge la reine lobby to pesa ki terme na biso noir et blanc yelu ko ba ke non moto mwindo ali ko bala mondele. Donc moi na biso ya moto mwindo ali ko bala mobali ya mondele siko ya to pesa ki mo terme noir et blanc secret na yango o to zali ko ba lisolo o ya mwana oyo alingi ya bala mais famille na ye ezali toujours ko na mikakatano ya kondima mondele ya kota na libota na bango. Siko mwana ngwa ko sala nini po azali ko landa biso alingi intervention na yo ndeko to sunga ye to pesa itoli lo lengeni na ko convaincre ba famille na ye na bolingo oya kuta binango to zali ko zela réaction na bino. La reine Nzinga sala ki passe makasi ti siko peso sala ngai vraiment passe na pesa ki conseil we attaque mama na pesa ki conseil mais talaka makambo e ba bengi coutume makambo ba famille okoki vraiment comme koti ça vraiment 100% mais oye sengela na loba na ye conseil na pesa ki ye mais e kozala pe bien to yo kape baning bande ko mususu po conseil nanga na oya bino e ko sunga ye webi solo oyo e yo sala même pito pas même tina kata Luanda vérité makese pe azolanda biso akobenga vérité makese de moi ba ko pesa nzambe raison donc mwana photo fleur donc c'est ma fille moi ça dans makasi c'est ma fille BCRS donc il est pas Ali donc c'est ma fille donc ma fille chérie et ben là on a zo kanza to fongonse sika moko boya ba no lakisa pe bato ataki ndenge mutako abaswani ça va te révéler na bo kati bato bayi kola koloba okay abaswani ça va te révéler bato ba koma minokolo kwa la reine ndinga koma minokolo za pasi mingi toze la intervention na bi entre numéro eza likolo nzembo ezo ko bonga na malema intervention amoni papa na biso abengi yamba ye Allô? Allô? Excusez-moi, dans la live, na émission na biso na monique non na témoin ba comique non noir et blanc. Amen, aux live. 007 papa makuma vinga. Yo ba twazali kolanda yo ba sepeli pe. Le sac photo flow, le sac la reine Nzinga Moulière vencedor vraiment. Le sac papa le sac. Bah so aussi là vraiment donc pour le moquer beaucoup la voix qui na zawe sabino. Papa sunga mwana biso. Ozape moboti. Sunga mwana biso.
Donc, il y a peut-être que nous casser au lait, quoi. Yango vraiment. Ok, en tout cas, donc, maman, merci, Minga Liboso, Denga, pour présenter James 007. Na sepeli mingi vraiment na thème na bino oyo vraiment donc bon continuer vraiment en tout cas ba oyo baza kolanda biso vraiment bon meka ko partager parce que omoni ba thème net oyo vraiment bandana landa na ngai ba chroniqueuse ou bien banani vraiment nan na yoka ba thème boyete parce que omoni ba thème boye ba tu mingi ba koma kaneti ko zala mpe réservé pour ba le bila ba thème boye mais za ba thème mo que non celui total na ba famille mingi ba problème oyo ezali ba famille mingi ba problème oyo ezali parce que na koloba boye ke no ngai moko naza parmi nous ba oyo baza ko vivre makambango na bamboko nga naza ko vanda awa famille moko déjà likambo donc déjà c'est salama qui donc na kata libota na ye quoi donc monika ndenge ezala ke no moi si moi si akabwana na papa mama akabwana na papa babota mwana bayana poto tango mwana komia wa tellement bango donc ikota kinzonzi donc ezalaka vraiment donc pesa mbwa boyi quoi pesa mbwa boyi bakoma awa na poto donc ndenga ezalaka jeune fille na ye vraiment akutanaki na mundele mo boyo bakola na ye ensemble batanga na bango place moko vraiment. Donc ezalaki vraiment passe vraiment pour que non na banda penza lisolo oyo kwa babenge ngai personnellement ngai moko na kende na pesa toli donc luka ki ba makambo ebele ba koma ekutu kono ko milobila mabe o mona ke no ba msusu ba mama leki ba koti makambo ba tata mwasi donc ezalaki vraiment passe vraiment quoi donc il a mkusi na ngolo kaka ke no vraiment ke no bon na yebi PTPR monga epe na mituna ka vraiment est-ce que nzambo ya sala mokili asala ndenge toyebi ke no chaque chose ni bale mitango asali mutu mwindu asali mutu mwindu asali mundele atiki biso bongo te pe ke no abakisili biso pe ke no balongani na biso obienet ke no basi na biso batu mwindu bazali basi bamindele bazali ngasi kona mituna est-ce que totambulaka contre volonté ya nzambe te voilà mutuna mosusu volonté ya nzambe te parce que tomonaka ke no ndenge asala banyama asala nyama ngula mobali na ngula mwasi mais jamais tomona ke ngula ke bota soki na taba mais siko biso na oyeba te comment tokoma kosangisa makambo nyonso to donc nayebi te soki tokoki nani koyeba vraiment ke non kisina vraiment donc ya biso bato ebanda wapi pour ke no tokoma na distinction oyo ke no mutu mundu na mutu na mundele donc ndenka bolobi wana vraiment ke no na okoti na lisolo yango très bien ke no mama wana asalaki tout vraiment que no tango jeune fille wana kute na garçon eka ndenge bakenda ba classe wana bakoli batanga ka basilisi ba classe na bango balingani et comme sikoyo ke no fo sikoyo donc ba pesa po garçon na liboso kutu donc abanda ko boya jeune fille bataye bisel bite au moins biso na coutume na biso za ke no soki obali soki neti obali ngai esengeli ke no fo kuta na ba parents na ngai malgré que non ndenge ozalba ke no boy biso fo ngana ke no liboso fo okende okanga lupango olongo kangi lupango après okei obali ngai na miso ba parents na ngai atupe soki tokosala kama ba cérémonie na biso kana ba église ou bien na barata house na biso tovani na ba almana wa na ba commune wana nde eyaka après ndela lodabe mais au moins te que no ba cérémonie nyonso to wana eza neti ke no neti naza kosomba yo ok zola ndela lobi mais moni te que no ba cérémonie wana nyonso neti naza kosomba yo si ndela komi kama mketiri ya koyeba bon siko ndenge eza wana sikoyo fo nasala ndenge nini moi ça m'a dit expliquer ye non faut kuma mukanda na libala ou bien na présentation basenga la fo kimbundi ya mama kazaka papa soki pe sengi pe ke basaki ya bachombe oyega na basaki ya bachombe soki pe sengi masanga mbila oyena basanga mbila soki sengi ko yeme soki ba bloko anyo soko ko zongo te ko contribuer ko convertir makambo na nyoso to na ndengi ya mbongo ozo ndanga ina asika très bien vraiment très bien OK ozo mona donc moi si pe ayebisi ke no abandi ko pesa ye ba premier le bi ke no bon kazaka eza na problème te ba maputa eza na problème te misko tango ye okoma na mbongo siko bango kuna siko na village ou bien na Afrique tellement ba yeba ke no papa ya mwana yebi ke no aza mundele azika bakata ya famsinga bandi mundele mundele siko le bi mais est-ce que oyo eza bako teka yo ou bien comment
soki napesi mbongo donc ndenge eza wana bamama na yo na bapapa na yo baza suna likambo koloba te mwana alobi te wana ezalaka selo biso africain eza symboliquement keno neti keno eya buto ya moi donc ngai ndenge nazala nakomi ya yo mais eza te keno neti keno ezaka neti keno osombi ndako mais osombi mabele te alobi mais non c'est pas possible et ça c'est pas possible sikoyo mpe sikoyo ntango bavande na mondele wana sikoyo dasi bautaki déjà donc kobota déjà mwana ntango babuti mwana keno mama ndenge banda otepa nzi likolo ndenge ka tradition na biso ezalaka keno ayebisi mwana ne ya jeune fille keno yebisaka ye keno soki neti keno apesi bamakambo wana nyonso tu te keno mwana wana oyo boboti na ye donc aza mwana na ye te oyebi keno mondele akenda koporte mpenza famille wana plainte akenda koporte famille wana plainte po alobi keno mais comment possible mwana ngai moko mna boti mwana ngai moko mnaza kobokola ye mwana azwa kombo na ngai mwana abotani awa koma keno bango baloba keno mwana aza mwana na ngai te te bolimbisa wana ezalaki ntango keno ntango makambo esimbi te wana nake mosika wana nakosotosa ntango mpoka to apona kointervenir parce que soki nalobi mpe nyonso to omoni bato moye baintervenir eza mais ça va malamu mingi oyo ozoloba lisolo yango moko ekute na okomaki keno mwasi ndenge nayebisi bino wana keno bavanda mpe libala mpe eye kokufa mondele alobi keno c'est pas possible oyo eza neti keno naza kosomba yo me mama na ngai esukaki wana te mpo makambo ebimaki ya minene makambo ezalaki na kati ti esengai vraimen keno bato mosusu bakufa wana na kati wana kwa mpe bato mosusu bakangamaki na makambo wana kwa donc yango na ngai kaka nabakisana kama moke tika na toyoka nano baoyo baza wana ta mosusu bayebi mpe makambo mosusu ya ndenge na bango avant keno nazongela bino suku la deuxième fois mpo toyeba mpenza kokoba na lisolo ya pokwa lelo vraiment merci mingi naza oyoka bino on est ensemble merci bien na biso 007 donc eyokani vraiment lisolo yango neti kaka na oyo eleki awa epai ya jeune fille na biso wana Vraiment, c'est mon mingi, na ba bazolanda biso bo partager vidéo obo tia ba commentaire. Pitoza na posta ya ba réaction na bino na lisolo oyo ya moi na biso na posta toli encouragement na lisolo oyo écoute na likambo oyo écoute amelie po na libala na ye. Yo etant que parent, tozali kobota awa ba na biso lobi bazokuta na mindele tokosala ni na likambo oyo soki ekomelio to ekomelinga peut-être na ekomelio te mais soki ekomelio réaction na yo ekozala ndenge donc benga biso na numéro eza likolo tozali koyoka bino po topesa otaka lisolo yango neti na oyo avie na biso 007 ya beti do lisolo yango neti kuna siko omoni elinga ebimaki bato balinga bakufa ape bamisusu bakangamaki bino boyoki ndenge vi asili koloba eza vraiment pasi na bandi mwana biso pe pa yazali azoyoka nyonso wana azoyoka ngo papa Roberto bambote pa yozali vraiment to pesi Chico Ndembo mbote mingi merci mingi grande tema é verdade ezali vraiment tema moko munene et puis tozali komona ba réaction ya bato en direct ya Angola bazoloba porque na tradition em português oui vamos se preparar na ba mikoleko ya poto bongisa ngwele kaka pe na portugais vraiment ba o bazali déjà connecté na biso todos vraiment ba suggestion na bino vraiment na botema vamos arranjar vamos se preparar toko bongisango afin que mutu nyonso azalaka ko informé merci mingi bo débrouiller kaka no sabemos que não moi lingala pelo makapena ba côté na bise pour cela tozana ba tebele o zona so azali mingi ya mangala et puis topesi encouragement na biso na kanda João Bernardo mbote vraiment yetu donc mbote mingi si ya Luanda no azali awa yeda azali lokola ambassadeur ya Unita na kati représentant na kati ya Berlin na kati Allemagne merci mingi azolanda biso pe ezali pe na batu ebele vraiment en Angola équipe ya FKM Vision TV pe équipe ya la Reine Zinga TV na Angola tona Luanda mbote mingi bozolanda biso tozela ba réaction na bino mais entre temps tiela fona mwanze pote nzem oyo esalaka nga esengo meme ngama usona zoka na mopepe keba na mopepe meme lisolo tozobeta nyonso wana ezaka mopepe mabe posoki mopepe mabe ezali na kati te mbe pe to nga to vanda boete to bandoloba lisolo ya mwana biso
ya bobenga vraiment kozala bien ekosunga mwana biso wana bobenga bopesa ba point de vue na bino ekosunga ye vraiment. Ok, wana toyoka nano nzembo papa Philo Mopepe. Nazopesa papa la biso Philo Mopepe mbote mage azala linte ba mbote vraiment na ilma wa bakut bien sur la vérité makiese nazomona awa papa Roberto Kitoko nazomona bino Teresa Makela maman na Vanessa sponsor officiel de Photoflore poupée Barbie. Comment on a eu poupée Barbie pombo asika. Ouais. Traga mona poupée mukolo. Yeah, on a battu ya papa na imoko yo azalia. Ah oui. OK. Voilà. La reine Temi Kitoko tozolo bela situation o ya mwana biso entre toze la réaction ya bandeko o bazolanda biso. Vraiment ezali nde balobi ke ezali tellement complexe. Ezali tellement kitoko surtout. Ezali tellement que ezali munene pona ko débattre yango lelo to kokate. Surtout siko na tuna motuna la reine. Bana wa botami awa, bana bakoli awa, siko bako sala kani so biso ba para to kutami na likambo ya boye, ke no ba para ba boyi, siko so mundele alingi apesa nyonso. Yo etaki mama ko lobanini. Te so mundele alingi apesa nyonso problème ete. Pona nga bolingo za na frontière te. Amen. Bango basali choix na bango mibale bakutani. Bana mbaba na bango po ezaka te ke so ba ina moto mwindu ke vina yo ozala bien après na libana na yo ozala bien non eza ça départ. Et puis les autres va coûter na biso africain les exagérer pas les autres ta ke yo mama. Non. Oyebi ke moi si ayebi singa ke mama na ya lobby yo ndengo linka ko bala olinka to ndima ka libala na motu makasi no kuta lobaki soko ndimi na motu makasi fo pesa 20 ngombe. Oui. Et bien bon 20 ngombe. Et ça, on na Cameroun babalaka na Cameroun babalaka ba webiso que no yela biso 3 conteneurs ya ba plantain donc makemba yela biso 2 conteneurs à sac ya fufu yela biso manioko yela biso boy donc ba di 20 ngombe mais moi na ngwa ntuka lo bana ka tia na mutu na yete po ete libota nyonso vraiment ko na Afrique ba telemeli yango comment mama zo ba ke songa lina bala na mutu makasi faut ba pesa 20 ngombe mais donc ni pene osala que no bitumba ekota na famille wana vraiment bon na hibite ta musu ndenge na bango kotim na bango bayokana ke bakokota métis tene soki métis na ya na kati ya libota na bango to muzungu na kati ya meme na poto pe ezali pe na batonga na yebi tanga bakombo te famille mo na yebi bango bapesa pena loi ke bana bango bakobala mindele te awa na yebi bango famille wana mais ko bana bazo kutama netinalement to bake ba noir baza pena ibelete na ba classe tozo kutake ba ndibu balma bango moko na bana na biso alors que bana na biso bazo kola pe na culture ya bien que na banda ko na biso baza na culture na biso mais na libanda bazo ko manifester culture ya balma bazo kutana na bana ata to sur réaction ya moto
ya azongeli biso James 007 Oh, tozali kolanda 007 007 lobeli ya mboka dimine musique mon vieux. Allô? Ah, c'est qu'a fini ma belle. ke wewe moyen te. ouais bato bazolanda kaka kolanda donc mama ngai pona ngai nakolobaka vraiment ke non ndenka naza kolanda bacommentaire bandeko na biso mosusu ke non balobi ke non bolingo vraiment eza na frontière te eza na frontière te sikoyo donc ndenga natali soki totali mpe kote mosusu omoni babiloko oyo olobaka mpona biso parce que bachinois mpe entre bango mpe baza na mibeko moko ndenge moko ke non un chinois akokobala étranger te obi akobota na étranger te nayebi te soki boyebi na mibeko wana oyebi meme pa batire ezali oui parce que bamibeko mosusu ke no tomona vraiment ke no mpo ezalaka mwana vraiment ke no mona chinoise moko bien chinois moko bona mwana mechola kua toba ke no na bamboka na biso vraiment ngai vraiment donc nana natikala komona vraiment te kua toyebi ke no baoyo bamosusu mpe tomonaka bamakambo ngo neti bamboka na biso tozwa exemple neti na congo na congo ezalaka vraiment ke no babelge wana bamosusu banda kobala kuna banda bazalaka kuna baboma bana mingi mpo na bongo oza komona donc eza vraiment mais soki totali donc révolution oyo eza toza nango ou bien changement ya nouveau ordre eza koya tolinga te bamichola nde motu bakogouverne monde ezoya ozomona mais nakourage bamakambo oyo te mpo na ngai nakolobaka ke no bon bolingo eza na frontière te donc mama na bapapa ou bien baparent ya moi ya fi wana donc oyo abeti bino masolo donc il faut asupporter faut asupporter malgré que non libala déjà c'est kabwana parce que nayebi que non mama ya mwana ana aza na boloko ndenge tokoloba boye parce que donc akangaka mwana ya koko na ye na ndako kwa linga teke no papa na ye azwaka ye te ya kozwaka ye oza komona sikoyo na bamindele bimaki neti ke no enlever infiro ya c'est ça oza komona mona neti ke no donc comment possible mwana na ngai yo kangela ye boba oyebika balwa ya mindele awa ndenge ezalaka oza komona batuni yo abike no te tout justement mwana azalaki pai na ngai boye mama na ye ayebaki aza pai na ngai me babike no pas de problème et comment possible mwana azala kuna papa na ye moko amonaka mwana na ye te ozomona donc bango sikoyo bamemilaka na ndenge moko keno na ndenge yaki africain ozomona mais eza kaka mingi yango nazolobaka ke no bon ntango mosusu mpe ke no biso mpe bato mwindu mpe donc makambo mosusu naloba toujours ke no batradition na biso mpe faut évoluer quand même mpe oke na congo neti na congo ekomi ke no baza kotia limite ya mbongo ya libala oyoka vaka ke no ba 2500 so oza na 2500 te okobala mwasi te donc wana keno koza kosala keno bana wana sikoyo batulaka na bamboka na oyo mobali ozwa ba 2500 wana pokende obalela mpenza donc aloba keno donc osalaki ekonomi moko soki ya banda soki ya 20 ans oza kolanda bandeko ou bien place moko boye ou bien obete cope moko boye ou bien mabala ngo na fiki omona sukasuka ekomaka keno ya bato baza na mbongo mais nzoka nde bible elobi ke no multipliez-vous elobi te ke no multipliez-vous avec un somme de l'argent donc vraiment eza mpasi mingi donc mama yebisa ye vraiment ke no lisolo na ye eza neti lisolo oyo biso tovivaki awa malgré ke no okumaki na basituation wana ke no mama ya mwana ou bien koko ya mwana donc sukasuka bakangaki ye ozomona parce que ndenge ye asalaki vraiment esalamaka te ye atie neti ke ngolokoso akoko na ngai donc babilo mwa ndenge wana ozomona sikoyo ndenge ayoka mibeko ya bato baza na afrique bao baza na afrique baza na bango na liberté ye nde sikoyo nde awa nde motu sikoyo aza na boloko ozomona mpe sukasuka donc bapesaki tata mondele wana ya raison bazongisaki mwana na mondele wana po mwana sikoyo ndenge aza wana sikoyo akendaka kotala papa na ye bino boyebi bamichola ndenge bazalaka facile a manipuler donc keba mpe keno ntango mondele aza kobetila mwana masolo wana nyonso tu mwana sikoyo ndenge aza na ayina kutu na ye moko mama ne oyo abota ye ozomona ayina donc alobi keno soki lelo ngai éducation na ngai ndenge ngai ta mosusu nzambe abongisela ye ngai keno azala motu boye nakoma kuna te ta mosusu eza ndenge keno bo
bungisaka ngai papa na ngai bolingai te keno nakutana na papa na ngai oza komona donc eza keno makambo keno faut toujours côté yaka toujours tradition na biso quand même faut comment on peut échanger oza komona parce que na liboso tozalaki na basystème ya bainternet te lelo internet ekoti donc makambo nyonso eza kochange donc tokokotikala kaka te keno te eza donc tradition nino ngaka wana evanda na kiti edéveloppaka te donc eza vraiment passe mingi quoi donc vraiment on est ensemble bandeko na ngai vraiment na mission ya kitoko vraiment donc mpona ngai boyebisa jeune fille wana donc akipe kutu te azwa exemple oyo nauti kopesa awa na asinkeno aza kolanda biso azolanda azoyoka solane na ngongo donc yango kana azalaki nango vraiment mpona kopesa toza wana toza kolanda binoko vraiment courage vraiment na émission ya kitoko siko olobi na ye vraiment nini azolanda loba na ye sikoyo mpona ye vraiment olobi na ye nini mpona ye keno vraiment keno omoni ko papa kuna oyo abota ye aza na Afrique baréalité oyo ezali awa ye ayebi yango te baréalité oyo ezali awa ye ayebi yango te ye sikoyo aza kotala kaka keno kinzonzi obi aza kotala tradition na biso eza kotala tradition na biso donc nakoloba ne keno omoni neti ezala biso moko tobala bato mwindu bana na biso oyo babotama awa tango oza koyoka keno mama na yo abota aza na Afrique kuna aza kosenga mbongo bana baza kotuna baloba yango mama ngo asenga kaka asalaka te donc eza nango babiloko moko keno donc abanga na ye te donc nayebi te kwa abanga na ye te nayebi keno bato mingi bayaka na koluka bato na ndenge moko ya molili babiloko moko ya ndenge wana donc nga na oyebise kaka keno avanda calme aluka vraiment keno asarrange na mobali na ye vraiment keno balinga mpenza donc bavanda na bango ensemble parce que ndenge eza wana papa wana te moto akobala ye ou bien noko moto akobala ye donc bango ndenge baza wana mpona kozwa bango eza nango facile quoi po bango basoki baza na bango bato moko donc matériel lelo soki mwana nabimili papa na babie moko boye nansi papa wana nansi ya kosote quoi ya po papa na ye mpe alobaki ayebisaki bayebisaki mwana yango soki olingi akobala na motu makasi pesa biso mobali na yo apesa 20 ngombe wana sikoyo na olobi mpe keno wana sikoyo eza neti keno wana eza koti soki oui wana eza koti soki wana donc mwana wana ayebaka deja keno papa wana aza papa moko donc aza olinga bien na ye te aza kokote soki donc alingaka ye te akota ye me alingaka ye te apres mpe soki totali mpe nayebi te soki papa wana moto abokoli ye vraiment keno age wana parce que ndenge nalandi lisolo marke nakotaka na katikati namoni keno mwana ngo neti akoleli bakote oyo oza komona donc eza vraiment pasi donc baoyo baza wana pembeni baluka moyen ata bato mosusu baluka ata banotable donc bakende te ya papa wana oyebisa ye keno te eza trop c'est trop parce que on eza donc akomi mpenza donc amilakisi keno aza papa moko donc motema mabe quoi aza papa moko motema mabe parce que comment possible okosenga mpenza ferme mobimba bangombe esalamaka te ata kutu keno mwana yango donc atangaka mafuta ou bien aza mise ya ndenge nini yango wana donc eza vraiment pasi mingi quoi bon vraiment boyebisa ye vraiment keno avanda nde calme quoi bango baza na bango na afrique réalité oyo ezali awa donc bayebi yango te oza komona bamama ok yango kana azalaki nango vraiment donc mama la reine na papa na biso Flo donc il faut continuer vraiment na koteya nasi bato baza kolanda biso na pokwa lelo bazwi kama notion moko keno po tradition nde moto eza kobebisa biso mpe yango ti sikoyo kaka donc tozalaka kaka donc na baesprit kaka ya bakindoki baninga basala bavion mpona bapumbwa bango avion na bango ekoma poso ya nguba ntango nabetilaka yango donc bakolege nanga na mosala docteur professeur na biso ya docteur alobi comment possible bino vraiment poso yango ube koma avion mondela eza na bamystique poso yango ube pumbwa ndenge epumbwa baokamwa eokamusa mondele quand même merci Vielanga 007 nasepeli vraiment en tout cas osungi vraiment makasi tout ça vraiment on est à la 007 James Molobeli ya mboka entre temps tozali ko saluer Bepoupé Barbie maman na Vanessa sponsor officiel ya émission na biso ya lelo et puis l'istopé si Mimi Selunga Mimi Selunga azaki na émission ba tu bazali ko zela yo na émission c'est style déjà
kota pesa réaction na yo benga mami ndongala tozela bo pesa réaction tant que ba mama na bana biso abotami awa na la reine kati ya mboka moko pe biso ba parents tozo ko za lokola barrière ya ba situation bana biso imaginez que non moi na kutami na mundele bo senga liste ono bo pesa liboso za nini enveloppe par exemple de 300 500 ce que mundele et comme cher comme sous mon 1000 300 500 000 c'est comme ça mundela ndimi a pesa enveloppe et comme rata masala la liste aïe Bakolema, Bagerador, groupe électrogène, Bamaputa, costume papa, Nyonso, Nata Mundele Voimego, et Tungisa Yete. Tout ça là bon. Parce que mon vieux P007 à lobby, et Mundela na lobby, et Ndele Kazo Somba Moana. Abi wana zaki nazo somba mwana bino. Et puis na mona kondere est-ce que tu expliqueras ba na situation ngo avaneti na ka oyo. Est-ce que maman oyo to papa oyo mwana oyo ba expliquera une situation oyo ya famille ndenge zalaka. Tote yango bazali kotelemela ye ke no libala wana ezala te to ndenge nene. Donc to zela ka réaction ya ba oyo bazali ko la biso. Entre temps ndeka na lobaki na yo ke to zela bat bo benga bo panza vraiment vidéo oyo bo liker bo partager yango surtout partout bo tia ba commentaire na bino surtout numéro za likolo bo benga bo intervenir bo pesa ba point de vue na bino to ba réaction na bino na situation oyo. Entre temps la reine ilobani no zana ngopona ba obazolanda biso ya pona ngai nazozela ka bobenga eko sala vraiment bien ngai nazozela ka bobenga to sunga mwana biso ezaka teke vela biso 007 yemoka boza ebele bozolanda biso boza ebele boza pe baboti boza na bana wakati wa ndako bos to sunga vraiment mwana biso za mwana moke talaka bano babotami awa za mwana moke nazana na ba commenter na ko baksa wana te na onzela ka ba appel na bino poto sunga mwana biso c'est tout la chanzemba papa mon pépé ça t'a fait portugais du Congo d'accord tena usema Tozu appel, quand on est à la carte, Tozu appel, Yambaye. Oui, alors, Ozali, en direct, il y a FKM Vision TV, Photoflore, la Renzinga TV. Oui, bonsoir, les gens de Comini Selunga. Maman Mimi Selunga. Victoria Dede. Tu fiaouki. Tozali koyoka yo, maman. Papa Flozo beta mate muninga zoye la kabino na ko participer bino boye pa na bo kengi dile o kimi na yo mais ngala yaki quand même za donner za likambu muninga ya azane loko boyo participer muninga azane loko ko to tsana maboko papa musalo boye jango de soki maboko ezate oza pati yes banda ikokoma mpo na bengaki na yebisa ye ke ngai na koparticipe mwa moke ye nde akomakoma yango wana me olimbisa mabala ngo oyebi mbwisala oyo dona oza la raison non eza na oka na santi ke ota tozosala biso nde toyebi pasi na odo moto asala mapa ayebi souffrance ya mapa eza pena bongo oza la raison oyeba pete dans na santi wana me yango te nde na bi pesa point de vue mama na ngai panza poke mama na ngai panza poke na panza poke vraiment tukana zai osama ka mutusu na monika temi noir et blanc na nde na okuta papa zoloba me na yebi vraiment bien dite si je vous mets dans des pe bokolo bananga mwa muti oui mama mimi thème na biso lelo ezali ke nde tokomai ka wana noir et blanc eza boye moi garçon ya aza mondele mwana biso azali mutu mwindo siko bano babotami kote o babotami kote oyo mwana mwasi akutani na molonga na ye ya mondele siko baumeli pe en tout cas baumeli babani na baklase tout baumeli siko comme siko na tango moko babalana siko mwana mwasi pe alobi na mobali na ye alobi ke moni ngani nazali awa na famille na biso tala ndenge biso tosalelaka makambo na biso mondele pe andimi yango
mundele pe akomi mukanda mwana mwasi pe atindi epai ba parents na ye baza na Afrique sikoyo bapo ba parents bazalaka wa bazonga yo mo oyebika makambo ndenge ezalaka ya bazonga sikoyo bakoba bazwi mukanda atindi ba parents na ye ba parents na ye ntango batali bakomba yebisi mwana bango ke non tolingi te obala mundele po ete na famille na biso mundele akoki kokota te mwana epesaki ye vraiment pasi siko ntango epesaki mwana biso wana pasi nsima nango mwana biso akomaki susi mama lobi ok nakozwa mukanda na koepesa ngo banoko comme ça banoko oyoka bango mpe oyo bakoyebisa yo na bapapa leki so banoko mpe bazwi mukanda ntango bazwi mukanda banoko mpe baboyi koboya baboyaki mwana bango esalaki ye susi ya makasi alingaki amisala na ye mabe bakamarade na ye babengaki na Afrique bayebisaki mama na bango siko mama na ye aye koyebisa mwana alobi ke mwana ndenge ekomi nde na niveau moko na ye koperde yo eloko eza wana tosala boye banoko na solo na banoko ntango na solo na bango balobi ke soki olinga kobala na mutu makasi mobali na yo fa pesa biso 20 ngombe mais mwana na pa azalaki aza lisusu à l'est te maloba nyonso bazoyebisa ye eza lisusu azokota yango azobimisa yango aza lisusu à l'est te ezosala ye vraiment pasi mpenza na minute oyo nde toza bo azolanda biso ngai mpe napesaki conseil ndenge esengelai napesa mais nalingaka yoka mpe point de vue ya bandeko na biso bakobenga we kozala vraiment bien. Ok. Donc soki totali bien famille elingi mwana elingi mundela kota na famille na bango te elingi te bandakala balingaka te iza pasi yeah. omoni na koloba boye na mokili oyo tozomona baka eza donc makambo eza ebele baka mpe eza ya ndenge na ndenge epai mpo na nga conseil na koopesa jeune fille na biso azala na mwa patience ya moke asa makambo na ndenge na ye moko te apatiente mwa moke asola tuna babosi na ye asola ameka kosola tuna babosi na ye vraiment na ndenge ya bien asola bango na ndenge ya bien mais esika babosi eza malamu mingi tomoni mutu libala eza mitema bato mibale ta ekutanaka elingani nde yango bato babengaka bolingo sikoyo bino soki ezalaki ke nzambe ataki yango po pa nzambe eki mutu mwindu na mutu pembe ezalaka nango te nzambe amona biso nyonso ndenge moko amen ozomona nzambe pa nzambe tomonana na misu moko biso nde bato mokili ke kobala mundele te kobala mutu mwindu te kobala ekolo te mpo na barealité ya makambo tomonana mokilo me pa nzambe toza ndenge moko mpo nzambe moko nde akeli biso sikoyo bango baboti soki eza ke mwana alingi mobali wana mobali pa alingi mwasi na ye sikoyo soki etangamaki mpe ke po abala mundele bango siko baotelemela nayebi te soki bango balingi abala mutu nini o babala mutu mwindo oyo ekolo na bango nayebi te donc eza berègle moko na koloba ke biso baboti tozosala vraiment na banzela bamabala ya bana en plus evengombe wana eza naoka na tanke baboyi na bango baboyi na bango donc eboyelaki mokolo eza ka nzela ke baboyi ka basukisi bango mpo vengombe eza awa te mwana mpe alingi na ye te azoyoka bango kutu su te ndenge ayebisenga azoyoka bango su te aza kaka nde na pasi abia osalaka na ndenge na ye moko obe non nga namekaki koyebisenga abia moye bakutime oyo afrique wana eza makambo ebele yosala nyonso vraiment osola na baparent na yo bien bosali tu boke kuna na afrique okekutana na bango comme ça ta mosusu ndenge omona bino présence na bino mibale peut-être toyebi te ya nayesaki asala makambo na motu makasi te oui eza vraiment bongo donc eza ka moko eza très compliqué mais ameka kolandela wana malembe asa makambo na wana ndenge na ete parce que mobali ane mundele mais ye mwasi nde aza motu mwindu biso bayindo toza na mitema mabe toza mitema mabe makasi ka lokwa nde papa oti koloba na telefone donc mundele azosala bamayela ndenge na ndenge mais biso oza nini kati alimete yango moto avajana ona butu donc na moyo emonana bati
pour sangu bakutu. Nde makolo baki awa. Voilà. Donc nyonso wana ezaki motema mabe yaona uti kosisa lelo émission na ngai ya jalousie do ya kolobela kasi motema mabe biso bayindo eza mabe ozomona efutaka te kota mutu mwana koza ne na mundele me yo lingele ka bala mutu mwindo okoma kuna mutu combien de batu mwindo bana mabala ba osufre combien Vraiment. donc voilà likambo wana ezopesa vraiment passe. Oui, eza kamoko eza pasi mpona otala yango mpona okata yango me nzambe osunga kaka nzambe osunga otalisa bango ndeni bakosala nga vie na nge aleka ke ameka susu kopatiente moke asola na babosi vraiment na tranquillité ka mosusu ekoye kosimba yango naka ndenge naloba. Merci mama Mimi. Azali mpe kolanda biso ayoki toli na yo akosola ndenge akoyoka soki akotiango na misala ekozala mpe un point de plus na situation oyo azali na yango. Merci beaucoup bazolanda biso. Nzamba apambola yo mingi bazolanda biso bo commenter bo partager bo benga bo pesa réaction surtout ba boti bo benga bo pesa réaction. Papa biso mo pali ngai ko abenga ki bekataki na rappeler sikoyo. Rappeler sikoyo anta watu bazate ekozala malamu mingi posa yo baki soto komi libre to rappeler. Numéro na biso zali pe na WhatsApp entre temps la reine zali ko benga papa na biso wana tozali kozela réaction na bino etant que parent to moboti na situation oyo okoloba nini. Allô? Merci mingi. Nako tu na ligne déjà? OK. Batu bazolanda papa. Allô? Bonsoir Bandeko. Bonsoir bazolanda. Ok, ngai komona ngai papa Roberto nazobenga partir ya Londres Ouais. Oui, bazolanda papa. Papa Roberto a parti à Londres bazolanda. Bazolanda papa, bazolanda. Bon, ngai pa na ngai na rokende. Ngai na partager la vie na ngai 50-50 et pas ya mwana. Ouais. Na partager la vie na ngai 50-50 et pas ya mwana na paye pas ya famille. OK. Alors, et pas ya mwana na oloba boye. L'amour n'a pas de frontières. Oui, bazolanda papa. Parce que ça la baiko ya wana oza mwata. Ah simba na. Ouais. Akanga koto ya mwana. Loba na papa bazoyo kayo bien. Très bien. Donc ngana olobake l'amour n'a pas de frontières. Oui, tozoyoka. Donc omoni ubuti mutika na ombo ya mote toza ba africain toza ba bantu coutume tobo ya mote. Ya kubala mundele famille surtout pe alingaka mundele te. Mais côté mwana ndé na otolo bagaki na ozala bref l'amour n'a pas de frontières. Oui. Mais na oloba lisu na mwana ke ngai penza tina koli tina vandi na pe na poto na bala ume na poto. Na mwana na nga noir na mundele basala 70 ans te. Na mwana na nga mwana sala 70 ans te. Donc bon bala na bino après 20 ans après 30 ans au kabo na bino. Ouais. Donc ngapa na nga côté musu mwana amika oyokela ba parents. OK, azolanda yo mazolanda. Mwana amika oyokela ba parents parce que omoni mundele na koloba na kokota kota racisme te. Mundele pa na ye noir azé le côté. Mundele pa na ye osomundu eza eloko te. Donc ngapa na nga na koloba na mwana ke na jeune fille akala ayoka pe muke famille. Mais na kobakisa kaka ke na koloba suke l'amour n'a pas de frontières. Ba coutume eza nango. Mais okende ke na mingi pe na ba coutume te. Donc on a nina loba na ozana nga bref mwana akala na mpe musika. Ngape ona vina ngape ona vina na poto na mona na nga mundele na noir na yebite. Na mona mundele na noir basala 70 ans te. Ba koma pe ba koko te. Na te. Eza on a les 20 ans, 25 ans, 30 ans ba kaboy na bango. Donc c'est ça quoi. Donc on a partagé on a na avec dans la bref donc mwana kala na akisana no garde na se ayuka pe na ba parents. C'est ça.
Merci pena papa Roberto Kitoko. Moi na pa yazali ayoki bazoyo kayonde zawana ayoki yo. Merci mingi nzamba pambola yo. Merci. Okay. Vraiment ezalaki papa na biso Roberto en direct à London à Londres abengi pona kopesa réaction pona ye apesi kaka deux choses deux points où il a souligné que première chose que l'amour n'a pas de frontières. Yami balé a dit que moi na ayoke la baboti peut-être baboti bazana raison to éviter raison yebobi peta ke moboti raison na ya peska dit que nani ya mona mundele tasale ki koko na nzete penena noir bazo kende parce que oui to yebi ke zana mindele mususu ba respecta ba noir te mais problème ko ezali na mutuna ba na so azali kokola aba yeli biloko te ba ko sala kani puisque ba mo zo ngo pena amour moko ya profiter ya mukanda te ya nini te to yambi so appel mususu. Oui, allô? 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 Yeah, allô? Allô? Oui, allô, ça na ligne en direct ya émission na biso. À qui vous Allô? Oui, allô, tozolanda. Allô? Akati. Numéro on peut na moni ebimi ote. Bandera kobenga. Bandera kobenga, on a la ligne déjà peut-être que Bandera kobenga. Et cause à l'erreur, ça m'a pas nanga à partir à ma boko et ça l'a mis erreur koto. Bandera kobenga. Yeah. Ok, oui, papa n'a pas azali koloptola kozela tozala ki toujours na to perdre déjà moko na ligne awa azali kobenga. Tozali koloba ke papa oya suka uti na Londres uti kobenga pona ye apesi des choses vraiment ezali motuya pona mwana ya liboso mwana yo kela baboti parce que baboti nde bazali lokola banzambe ya se bayebi na nini bazali koboya situation wana mais malamu na mosu ba ko expliquer ye na situation amwe ko sala malamu mingi so ba expliquer te mwana pa waza toujours na question to question mark to point d'interrogation na likam na décision oyo. Kasi wana eba ke ikozala bien pena bango mibale bakende d'Afrique. Yeah, ikozala vraiment bien. Ikozala vraiment bien nde na ote koloba bango mibale mwasi na mobali bakende na Afrique comme ça ba solo là. Peut-être que ce moni bango vraiment boye car nde to ba portugais misu na misu. Tam susu makambo ko changer e ko bonga même. Oui, tu éviter bon pour tes parents mususu baboya pe oblobela bana bango vérité na masolo oyo. Mais yami balé a lobi que non l'amour n'a pas de frontières. Tu éviter bon moi na fait les choix na ye à tosi ndenga lobi puisque bana biso ali passe mingi wazokola awa ba yebi likambo ya mukanda te to benga ka do ba yebi yango eza siko faute na biso ba para to solo ana bana te concernant makambo yango esenga betango za na bana na ndako banda bango déjà nde baza mike wana zo so na bango est-ce que ça la sonne te to za la non mso zo ka sonne non eza sonne te po wana eza bongo lobi lo ba obala traka neti ka olikambo to salama awa mwana na soka yeba kiamo déjà avant tam super nga ko na niveau ote parce que moi nataka zo bala mbala zo bala pour na mukana ta zo bala pour na moure ba message wana eza bolingo taka bombe babota mikoto eza pona bolingo mukanda te po soki zaki bolingo mukanda bilongo boyebi ya mo ya biso umela te ni papa Londres wana ko umela te amona na muteko parce que biso sala ma mingi na profit zo linga mwasi ya choix na yote to mobali ya choix te kaka pona mukanda obi aloko aza facile tikana ke nga pa ya photo flow loko aza londonien to azali allemand na benga doki metamo bendi doki loko azala ki posa na yote alimbala moko komi ko sala ke no o lâcher ko ça na cadre wana te peut-être bon bona wana eza mabe donc wana vraiment eza mabe bato basala makambo wana eza vraiment malamu te po bato ambe suka nango anta bali mutu muindu ba problème elanda ka ezala kaka puisque azimu kana pe na nenga pasi ali pe ko seda mote facilement na mobali ya mutu bazala ko na mais ngabe loko esala nga vraiment pasi yo mobali beo mwasi olandi kaka mutu pona mukanda siko koma wana pe mona babotisi yo bana ebele oyebi ko pena bien moi mwasi soka boti na kozwa doki mais ozo boti senta bana 4 5 tango obenda kaka doki otiki mwana bato en tout cas esika wana taba mindele ngo pena pe baza mindele anta ke baza mindele poso na biso te quand même côté to le ba mama wate na kutara pe na bakana na mona ebele to mona ke baboti bana 4 tellement que mobali
ayeka po benga doki pa ya mwana mwasi wana lingaki ete eta kangongane kokaki ye wana ki mata yo mokundo ka olobia 4 5 otiki ye na bana na siko bendi doko kei siko pourquoi elo kwa bon on ne sait jamais on ne sait pas nino ezalaki posa na bango to ezalaki ni na bango beaucoup saka na nzembo to ezela nani oya arataki sona ligne abenga biso afin que to ezela ba oyo to raté biso vraiment na ligne to rappeler ka ke numéro ça na likolo ko benga pe na WhatsApp ko benga pe direct ezali nango lika ezali ofele na batunu bazana ba lika ba ko benga directement ba bazana lika te ba ko benga na WhatsApp pour bana ko zo biso voilà bala sima to tira bino pe like po like na moni côté na batunu so bato presque bato bele bazaka nango to tira bino like o ndeza le bara batumi bazana ba problème tam so ba internet pour na benga so moi azota ne vraiment émission pa benga ezo pesa la passe même bala sima to tira like na yango to episode que donc partager liker commenter vidéo merci mingi et puis na moi pe ser divine na ligne azana ser divine na moni voilà et puis kazal kwa Gabriel ah bon na benga quel Gabriel okay. Donc il passe vraiment à Gabriel donc voilà benga mamba to lingio mingi na chaîne na biso vraiment ozali moko tangyo sokotaka pour soutenir biso na commentaire na yo et ça la biso vraiment fier na motema umela mingi ndenge ozalika ko changer te a changer te azalaka bongo numéro ça likolo benga réaction na bino na thème oyo noir et blanc bolobini ni bolanaki déjà détail pa la reine ndenga za ekoloba la reine bandela solution poupée Barbie azawapi poupée Barbie aza maladie goûte besa maman na pas zali goûte besa c'est Gabriel a segui biso benga tozo zelo benga c'est Gabriel c'est divine moi si kitoko c'est divine ouais donc Gabriel OK to tia nzembo ya papa Telma ya benga ko sa réaction na tempo yo mama poto si poza wa to ko mesana bino ko mesana ko na biso na problème ibale sami baboyi kupepe mabe bana balingana na bango rappel kaka na ba o bazola na biso ezala ki keba na mpepe ya composition ya papa Philo Mopepe kala mingi te bokozwa yango na ba plateforme nyonso ekobima tozali toujours ko préparer yango keba na mpepe koti na mabala na mabota voilà lisolo oyo famille kabwani pona mpepe mabe ekaboli situation oyo la reine